bonjour na ba ke bana ko binga ba maman pe ko binga papa parce que émission là pour le mariage et que ko banda ko bana déjà bana ko binga ba maman pe ko binga papa quand on moni na na parce que ça so je te la maman laisse na autre maman non laisse na maman Nelly Boula ma Colette wenge ma Vivi na ozela kaka te ni Colette wenge nazozela kaka ma Vivi nazozela kaka masolo ka ndenge to betaki meta na ozela masolo ka ndenge to betaki ni na psiki bloga ke nazoka na kata mo sasa kana kaka osala bini ba mission mingi sande bini ba mbele ni tout les mission na biso ya ko pour le mariage ni na kata ko pour le mariage bato basenga ba mission mbele ni tout c'est pour tout masolo mariage ka mais on a besoin aussi de faire masolo mo tout eza na kata mission au kaya ko pour le mariage. Pour le mariage, depuis les émissions dans la sociale, c'est du vrai, c'est du vécu. Nous parlons vraiment de la toujours vivre. Mais c'est à mon bas, il y aura des histoires, peut-être qu'on va bêta, quand il y a beaucoup de côté, ma femme toujours vivre. Et on est vraiment massé au dessus dans la carte, il y a une émission à faire pour le mariage. On a deux mois, avant de la tambour, la monnaie, et l'eau au mot, on a monnaie des années, des acquis. Les gens qui sont artistes, parce qu'on va ça comme ça à la théâtre. Tout comme les gens qui va ça comme ça à la théâtre. Parce que les balles na biso, quand je dis balles, c'est une balle sur la route à Banabakoto, ils sont en Belgique, ils sont en Londres, ils sont au Canada, États-Unis, Espagne, à tout on a réussi, on est dans Moscou. Les balles na biso, on va les baka, donc la diaspora. Les balles na biso, ceux qui vont y aller à Katambo à Congo, baza kokoi sa mingi na bakwa bingo artiste. Ndenge bazo kosa makata ba artiste parce qu'on a dit il connaît tout ça attaquer ni bali ba ko esa makabo ba artiste nzo comprendre te bazo ko esa makabo artiste ko ndenge ni okomona mobali azebi na kata ndako na ye na mosi na ba vana ba malamu metengo ko bandona ana mboko yo lobi okanyi mobali asa na moni no artiste mboko lobi okanyi mo eloko moko boye ba musoko to ba comme na système ya kobenga ya wana bité non fana solo là na artiste ba mo ba expliquer c'est dit à quoi. Pourquoi bien nous déballer? Et là on est beaucoup d'artistes. Et après le quoi bien tu peux t'aider pour le mariage. Pour les ceux qui va célébrer une émission là bato o ba yebanate bato bazana normal au moins on autres on les kokoma. So va célébrer une émission là artiste pour tala qui vous a dit que artiste ne ba bolama pour les kabato ba yebanate ce n'est pas comme ça. Bota kama kamu so bon émission artiste pour tali bomoni ba muto maîtriser la ba maman la biso ba yebi ko lamba bien. Maman a dit que ceux qui n'ont pas loko na on a l'ambiango au moins on bien ceux qui bomoni ka kelongi boye bité bon ba leso ya mupanzi bobo osani ni kotala so bomo ka artiste mbang yo bote ko ndeko te luboko kotiti bote ke luboko botina mwamba ngo ba ko mo kolele e luboko kotina mwamba botike comme la rabino bongo baba ba ze bele to kozo mama na ba wenze to kozo mama partout o ba yebi ko lamba ba se blo kitoko bile bolinka ba artiste loko bolinka ba artiste ba bi misala rabino ba ngo voilà pourquoi ba mibali ba comme osani miss na ba comme ka ba artiste autre artiste wana ya bolamba ya lamba ki bien so ka tela on a ndako nefito quoi ça te lona on a kuto roula ka ba 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 ko rouler on mata mona mukilo mama ka bon ba encore rouler so ba tela bi on a kuto a roula ka alors on a invité mon na bengisi les autres soignants na mama participer aza mobali bo découvrir na bino nanga to soigner na makambo o tel artiste a expliquer pour ngai na se renseigner na yoki déjà que bango moko mibali ba yoka na ba mtu asaka nini bateka kabasi alors on va dire papa et voilà nous avons tout à l'heure une introduction na ngai qui est tolo be makambo tel artiste to ba artiste bazaka nini ni comportement na bango surtout ba artiste nini ba komi na mobulu makasi mibali na biso ba komi soki ba uti na mboka poto so ba awa ba komi ko ya ko ba artiste yango na profeki na solo na artiste parce que pour yeba likama mutu mala ba binda ko la te pa etangaka oyebite loko aza artiste ayebi bizali na bango ndenge bazalaka. Bonjour papa Masasi. Bonjour Méliane. Dans ce pays nous disposons sur tant de monde il est là répondre aux sources Nicolas na nyokoli bon et ça boulot on va ya on surtout comme le mois d'avril l'année prochaine la kokisi 40 ans de carrière siko nako na bagena boy siko yo bexinga ne miso na bagena boy na oya te na comme na suka 40 ans na bagena boy to na ko baga na tika boulot mo kasi parce que boulot on a moni penna plus penalty nengana ba notika ta ba gratani
gratana ezote sela manango bien be na iko sela ba yawo na sela ba yawo assassin na ngai mana uteka nango be mikate lisusu ezoteka mabie mikate ezifika kaka nguba ya mwamba parce que omoni mikate etekamaka bien soko tie nguba ya sapele omoni nguba gazo eza mindondo kati mikate nguba gazo na mino ere moko pose makasi non mais oyo asapele otie mikate mbala moko tolongola pose alors comment ça va bien so rapide donc mikate nanga tuna teki mikate na nagazi ngasala kutu bien kutu kolega déjà joyo il est 40 ans c'est trop loko malonga benate il est ici hein na poser question pour tes assoutes toute la émission toute la poser question mais c'est en réalité dans mon épisode pe mo sala mon ninge bozo sala mo on est pour se retrouver hein nous retrouver biso on en français nous retrouver voilà ngala en français non ça va nana ti bien quoi hein nana ti bleu en français et puis lundi en journée en français on va jouer comme mardi mercredi lundi surtout ming lundi un jour en français ça va donc on s'en lingala moi tozu pena tena musalango biso tolingaki musala théâtre lokola na don tango tozana don toke tosala ngo siko toyebi ke na mosala ya théâtre toko kozela ngo vie toko kobonga tosala ngo mpena mosala mpo eza na kati ya don mais téléphone ekobima na suka biso tomoshite déjà après midi téléphone ekobima communication ezalaki malamu mpenza te bozwi ezwami te alors na bato bayekobima na nsima na biso shite libre donc bango nde barécupere makasi ya liboso sikoyo bakale biso na liboso donc yango na tozwi mpenza te soki otali bien mo nouvelle génération na android yango nde biso bino makambo makasi papa ebebiseli biso to bateke ebebiseli nango biso mais eza nango ndenge wana parce que l'église paster akoteya mosusu mpe fo alokota mabonza mosusu mpo apakotaka baba sécurité mpe fo ezalaka na bato intercession ainsi de suite donc motutu eza na ndenge nzambe alobi te ke biso nyonso bana koteya soki baloteya biso nyonso bongo nini opangusa bango yango ndo moto na moto aza na mosala na ye yango saliki oyo bazwi mpe te likambo te nzambe ye mwayebi pa masasi na likambo moko oyo eza koderange ngai mwa mingi vike ngai nakoti mingi na monde na bino na fréquente bino mwa mingi fréquente bino mwa mingi na bandi koyeba bino mwa ndenge nini bozaka ndenge nini bovivaka bapanzi mabala bato ya bakisi bato ya bondumba bato na soloka bamolimo apelenge ndu bino baartiste bokomi donc niveau bino bokomi leleki na baartiste et musicien omeli asali émission bien mais baingire te nafingi te baingire ndoki te ovina ndoki nakati mopanzi mabala ngai déjà eza ingire non eza ingire indiviseur bapanzi mabala ndo baartiste bato kosimba kisi bino baartiste moka kaka baartiste bato na bondumba bino baartiste bato molimo apelenge ndu molimo apoloso kaka bino siko papa masasi ndongo oza wana donc oremplace baartiste nyonso na ya basi na ya mibali parceque yo moza artiste papa masasi kolele wuti mingi na poto bato ya théâtre bapepisi mabala ya bato mingi basi to mibali ya tete bapepisi mabala ya bato makasi papa masasi y compris na yo moko na kati kasi osolobi déjà naza na kati wana kati olongolaki ngai donc omenakende bien baprésident ya bagroupe bondumba donc akokozala na kati ya groupe azobima na bafille na ye soki aza na moninga mo aza na poto asasinale fille wana ke omoni jisekala na ndenge azoya bongo na camarade na ngai talaka jisekala azala na belgique yo ndenge azokoma naopase yo milembisa lalisa miso lata string lata boye
tala moi tatu akoyesama tanga akoyesama tango yoko zosali nini opesi na parti na ngasko mingi pila mibali mutu boteka basi oyo ya bino ya tete na kata bino moko bo makala ba mpona ochama na moko te makamba ngoza ndenge yo Mamelia Kibula soki mutu abotamaki nango abotamaki nango kaka Kibula bakokatila yango mutu moke bakatili ye moke kaka me so moni mutu bazokatile Kibula yo yengo aboli nzoplo seki abotamaki nango deja donc bamekisi ye moke me ye moko moso ntango olongolango komolela tika Kibula na mesana nanga bandakala na mesana nanga do ye seke eza do na ye mère na biso ke oyo lobi eza yango comme eza mpe yango te parce que na moto olingo obamba siko faute na biso baartiste kaka ya solo ya liboso na koankese yango ke oui ya baprésident aussi bazose retrouve na likambo oyo lobi omona kaka boza président oza camarade ya la Russie nito tango la Russie nito azoba nazoya ndenge azoyaka dimanche bozotana ye Belgique yo loko ozaka déjà na fille na yo moko te yo moko tobimanga na ye obisiko ndenge azana na okabelo ka la Russie nito ndenge azana talaka na tentira la Russie alwa michola alwa chola moko boye obi to soki ata voiture ko tikela yo mais tango yo okende ngana tosani ni mais ngana napesa nzela moko na moko moto na moto ko se retrouver na nzela moko na moko nga président obole na secrétaire na besoin na kanda ya solo na kosala pe plan wana ya lelo fosi bazola na koya lelo na kisasa na préparer ye mère sœur moko ya bien wa ko isaye ba ko mais nga pe na m'appelle na sœur ngo c'est bien eza mabete eza bien mais na sima nango totala nanu na se bo encadré soki yaki na moko na biso yaki na maladi bino trop bosali nini entre temps nga pe mama bazali ye pe bazola na fosi yango aza pe na mère kuna na poto ozomona chaîne ndenge ekufi to tse wana na lobi atuka likambo wana okosino te ese salama totya na permis parce que so tobi kaka tobana kocouvrir jusqu'où tokocouvrir mais nazo mosusu mpe ezali moto ye moko aye parce que toza na baami oyo bazaka na poto comme balaka bayaka mpe tosololi mibali na mibali tosololi mpe azongi na ye sans problème tokotama mabasi mais eza na mosusu mpe aye mpe ye moko sa visaki na ekala alobi no moto na ngai oyo wana mpo nazwa ya liboso moto ya poto aye azotambola na motuka awuti poto tala kaka awuti poto d'abord azalaka ndoki te mpo moto awuti poto azalaka ndoki te mwasi poso mwasi ozwi mobali ya poto mobali wana eza ndoki te ntina koyeba etat dame eza te mais so baiso awuti na bakwa nsumpi il faut tala etat dame na ye nde azalaka ndoki awuti kolofuma na lufutoto wana nde eza ndoki il faut totala etat dame na ye mais oyo awuti na Irlande tala comme Irlande non bandoki baza te ça ezali biso ba na RDC toyeba ndenge wana evanda bakinois surtout evanda nkoso totana Irlande amoni Emen Sole tata mapasa mama na ngai Emen Sole tata mapasa leba oyebise ke na Irlande le chancelier pétrolier qui moi des anga zaroya ya le non état d'âme les kitoko déjà donc moi si d'abord yemo ko za paniquer de loko wana alors so mobali wazo utape poto azo ya Mr Nanga yemo ko si akanela ki déjà ya tuka ngai na uzonga bote fona zota moko na bango imusakaneli donc aza na mbongo na ye awuti poto et puis azolala na flat so azolala na flat ya boy ngai na yebite nga sikoyo masasi na koka kupikula ye na ide wana ndenge nini le tozokabwana 21h 22h mas en tout cas merci pesa mère oyo bosomba ta moi mais mbote ya roulage a fini ngai le na balka a moi 10 na to 20 nanga merci papa abaluli mutuka ngani bika KGB est-ce que KGB na ebité
place wana ma mère so bakosilika na poto lelo bakosilika ke non bamasasi na bisasi bazopia mibali na biso basi yango natuni yo otunelanga bango soki mobali no aye aza na place ya kolala bien motuka yali ntango tokabwani na ye eske azozonga eske nga na osurveille ye nazosurveille eza chef de dame te onga na osurveille te alors omona naki camarade eza malamu mais lere mwasi akotaka na kati ebebi parce que apesa mwasi wana plus ke nga ntango actrice bandozwa trop nga nazozwa te ekopesa mechame ndenge nini ye ndenge adefo banokende pa actrice sanga aleka so epa na yo ozomona bon comme ayelaki yango na décision akozwa mwasi ndenge balingi bakokende kinkole masasi atikali acroise les bras masasi ayibi na ye te atikali na saa moya ayibi na ye te adi mwasi basi bakende oyo akosutuka apres ke misano wana bakomaki kobima na tel oyebi te mais bamare na poto bakosilika na biso bakotombokaki topie bakombai kote wana tome korevoir mwa moke kibula soki tosi akanelaki yango kaka soki aza na don nango ana don nango ngasi na telemeli place wana eza parce que baonga na osala bango omona osali mwa reproche oka otizo na onga te président mutapesa yenga passe wana te sikoyo te nekina na beidi wana teza président mutapesa kinga passe siko bino mibali bino moko entre temps omona ki bino moko ba président wa ki président so bokoma pe ba président ya na ye ba te so ba président ba équipe so ba nini okomona ki entre temps fi yango pe soki tolandeli bien bien omona ki yo moko pe ozalaka na ye mais opréféré moto awuti po tabimane kaka po bino bobenda kaka mwelo nazoya mama nazoya nazobanoke ese makambo nalobi eza ya lokuta na bino deja ini parti eza nango vrai oyebiki nga na kati na bino nayebi oyebiki na koti bino mingi nayebi na ngai sikoyo maeliane baprésident nyonso mpe babimi na basi nyonso mpe te eza na catégorie moko boye oyo ebimi na basi wana oui c'est pas baprésident nyonso alors bafille nyonso mpe babimi na baprésident nyonso te donc eza kaka yango na bino oyo ezotala likambo ya moto na moto ndenge asaleli ça dépend moto ndenge na ye ozomona mais yango na bike otuna bamama moto aza na mbongo na ye babenga na anglais kantukubianza aza na kantukubianza biso nyonso tozodépendre na ye kantukubianza bunga na kogere ndenge nini po ye moto alobi ke toke kinkole nona kinkole bien te en tout cas toke maluku po tolia na bambisi ya maluku babi wana kuna eza ngu koleka wa kinkole po moto azotambusa bino bongo na kogere ye ndenge nini soki lelo bamama na poto kosilika mpo na biso bameka korevoir place wana po aye atiki nga na 22h to 23h mais ndenge abimi siko lelo politique ekosala masiko ke bon mais to atuka na sepeli na bino moto aye alobi na sepeli na bino baacteur bapesa atali réflexion ano tomela nini tolia nini boni papa bando kenda nde okoti boti mokoni c'est bien mama ntango babandi obenga balo président quand tu viens obenga balabo président na sasa après bon toi bon répéter que toi grand prêtre mère nyo sona ya ebende kaka ngapa wesina obende mais comment tango déjà tosi tovandaki président son masaka bodiani ayo so rapie yo comme on nani et c'est nga président na que koloma kombote na président pour déjà préso déjà avant ici bato ngape naza se soumettre na c do mona atu yo comme on nani yo je rapie yo na mona na film moko na bino zo na vie de loin puis yo na mona kyo tango zo bamba mutu to akomi la be aso la pena président to zo laisse biso moi kamondele mikolo taba izo renye soste ngulu dezo renye ngulu dezo liama for na kwanga soke na kapel donc ngulu na kapel na yolo kapel na yeye tango te ngulu do zo liama papa la osa zo ya papa la osa nito nila zo ya poe abo pali ngale mwa mama nanga zo ya poe et puis la poussière témoin ezo ngo kwanga ezo liama do c'est tout mbebo nango ankata elemba bena tika vanda elenge bena atanu lemu nango tika elenge ngudu na kapel
ovandi wana na ba 17h 18h ngulu oh mama vanda te naza koya mama pour dire kake soki abandi kolesa bato akomi na mwa okonzi moko autuna question azozwa pe yano pe nazongi na lisolo moko esalama mpe ke tosolola na mutu na telefone nga nazoya mutu yango na otanga komona ete abanga na ye te amiyebi na ye c'est un producteur nga nake nasala tojoue tosala nzonzingi na ye nake na 7h balakisi nga chambre nake moto azofongola porte ya mbanga actrice na nga ya ngai oyo ya ngai nayebi kaa na fiancé na ye bien bafongola porte mama Eliane nakomaki froissé nalobi mpe eloko te nakoti na vandi fi wana na dentifrice na brosse akangi esui awa donc ayaki ne banda alobi na moto alali wana alo producteur ntango abimi na cartouche bien tosololi ti tosoli mamo oyebi okra mutu monene azoprésente ayebisa la fille nga mutu monene mais il est présent dans Ngaï. Fille froissée. Mais moi, je ne sortais pas avec l'actrice. Là, je suis mais je suis fiancé, je suis bien. Mais dans l'acte, je suis salam. Si comme mouton, je suis un producteur, je suis actrice. Non, actrice, je suis un bango. Donc, maman, Kibula, Tokindumba, Soki. Et dans un grand don, mais pour le président, Azwa, président va une fois de la moitié. Parce que, il n'y a pas de la Kati, à PSP Moutoumsou, il faut de la moitié. Bon, tu peux sauter le Kamambo. Kamambo, tu as un bon peu de mingi, acteur, tu comptes actrice, il paraît que yoki. Comme na place moko kenda sukola bango soki na yolo soki pe na lemba biloko moko bongo bakomi ko sukola bango soki basukoli bango nzoto tango so na muta poto makambo pam po bokeye belé hein ma bato tete bato ni tala mama ebele mais bazo na ninge moko te peut-être que po balingi te po na bazo sukola bango na ba ya ko sukola mama yezo sala ke ba kopta po bakoma kuna mabala ngo pe yezo vanda te o mona ça nini e kabone po azo ke ne posa na intérêt moko boye yo to apprendre ndanga ah oui o mona apprendre na skoke ba na ko sukola bango so ba sukola bango ya mabete nanda ko sukolite ake pa mo di mo sukola yipo nanda ko sukoli na yete mais comme pas besoin côté kon oh bon mo di besoin de la vendre ndako munene mais mai bi makana ngote lokote mais a du côté ya bien oyo mai ezo mwanga na nango mais Soula Ngaïa, n'a pas de nazar ou les manatams trop. Pas soulier. Mais les mal et ali, c'est un terrain glissant. Quand on n'est pas sur le haut, c'est bon. Mais ça coûte ici 30 ans de carrière, toujours quand on a 40 ans de carrière. Kakabo. Faut que c'est 39 ans. 39 ans. Ça vous fait 40 ans. Maman, il a facilité. Il a facilité les lots na kokisambulu na poste na théâtre. Alors, kozaki si ngana ba kaza malamu zona yo mutu toi qui le zona ye. Mais résultat comme dans un terrain glissant et ça raté résultat mutu mo dans subir amour. Quant à moi na théâtre na dit que qui c'est ça. Qui c'est ça amour. Tout le même balle mais so yebi ko jouer bien té. Autre la question. Entre temps oh bah toi qui si tout le monde sort na bango tout le monde déjà que à toi qui si a luquetu avec ngana utala minzoto ngana exemple la minzoto na bomba kamote na minzoto combien de bateaux baki na kisi na minzoto combien minzoto wala combien oya kufa tout sort na tout le monde combien bateaux fala baki si pezo mona na vis-à-vis et ma photo te makula oyo o bakanga nzoto il sera jamais des amis au mais les lots résultés à wapi tous à combien doit être une autre to bimisi mitu tous à combien et ba comédien ba c'est belé ba mais tous les qui tambia ba kangi nzoto ba fin de compte ici oh mais ngana pesa idée que muto ko ba ko kangi nzoto ozuki sinayo o régner na tamoko mais après
qui na délivrance et changer option. Bon, pourquoi c'est le quoi sur la makambu ya mingi makambu mabala. Nana aussi nana résultat na biso Joël Kachama a fait balancer sur na publicité mon service de conseil la confiance que ça ya ngama. C'est mana onde tozo na baso na biso. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut préparons pour le mariage ensemble sur ma mère et tout. Les lots, mais vous le savez, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, la maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, va dire, oh, comment va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ces plats, pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le copain de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. N'a cause Maxi bien-être dernier. Maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais merci. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique en Maxi, vous autres pour lemba et aussi la papa comme un force. Comme un autre colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. Papa Maxi cartouche. Oh tu le monde est les canaux billions azali c'est la tête de console à Providence aussi même na. Ya yomoko. Yanga yomoko. Donc ça la pas na moyo. 10 ans. C'est 10 ans. Au sponsor il y a mon sponsor. Aïe, ça va gagner. Vous voyez que tant un grand traiteur et tu seras vraiment l'incontournable. Alors, prophète.
namoni aza prophète po makambo aloba mpenza kokisama po oyo aloba mpenza kokisama papa kaka mama nayebi sio année oyo kaka ya 2018 nde natiki kosala ba 2 mariage mpo natiki nayebi siko moto moko na weekend mpo nazala na 2 mariage 3 mariage nakosala vendredi mariage moko samedi 2 mariage. En tout cas, ma kaboloba n'a pas pensé. Écoutez ça, en tout cas, j'ai fait de gros bisous mon héros dans l'ombre, hein. So moi ça, obikulanga ko. Pani tata na téléphone bikulanga so tana moyo bikulanga. Ne ba vi nanga na kubonga tana kubonga te. Bikulanga tana téléphone. Ndaye. So da prophète vana yo. Oh lobye ko kisami. Lokola mpona mere ko kisami. Bikulanga pani tu. Bikulanga pe ne ba vi. Ah. Na chasse déjà. Là, je la tourne. Papa Cartouche, je te pose toujours dans ma soeur, la vie sur moi que le nom c'est que tellement ma camon, besoin maman très important. Nous avons un sourire après ma casse votre message qui maman nettoie la poseka, maman dina ba moi le sourire fait partie de maman nettoie. Mais les autres parce que maman qui était pour moi ni moi comme tout c'est moi papa c'est moi minga et à la montée Papa Cartouche. Nous avons trouvé ça à makambo ya ba président comme mana ba théâtre, bino pe mibali ko bima ba théâtre mais côté na bino quand même na tango ya mwa kala bozui penza bakina mbola na ko bima penza ba si penza ya ba mbongo penza teneti lelo ndenge komi ba oya ibaye na sima na bino ba monde bazui opportunité wana ya ko bana ko bima na basi mingi bazana poto basi bazobala bango pe bazobengisa bango pour ça Nathalie génération bino mingi bozalia ce que Nathalie oza aw Nathalie elombe sukari aza aw Nathalie vie Chaba aza aw Nathalie ce qui vient nani aza aw pour ne citer que ba bino wana ke boza aw mais surtout Nathalie génération yesika aucun total ba génération ba jeune oh Mike la dices akenda kuna déjà baba lai oh ok kotala o mususu nani comme nani e bazaka ebele wana de comment muto yelinga e duchi kapanga aza kuna zomona mabala ko beta bakende ke vanda ka testa nini ekufa kaka weza kana bino te ya bandi ya kabato kala bozui opportunité wana te nyoso na nini le monde change pas ça atamboli na seule ba connaissance na moni bato et na talimi la plupart il y a pas pour ba sala théâtre ba balité atikali ka minzela comme si bana ba 60 ans comme tu vas dans la 50 quelques, mais la qualité. Bien, les balles ont touché, mais t'es pas une balle bateau la raté, parce que tu vas s'en aller, pourquoi il va pas dans la rue? Nous, on a maman déjà ça quitté, on va dans la rue, comme maman déjà ça, moi, ma balle yo, exact. Mais pas si mingi, batouli, et batouli, babalité. Ce que vous voyez, c'est un qui est bas sur un, et là, on est cette balle à tête, pour ne pas marcher les mots. Maman, elles sont toutes célibataires. La plupart, basées à 60 ans, plus de 60 ans, 50 quelques. Donc, tout un bino. Groupe théâtral maison mère, groupe salon. Maman, on a nyos. Babalité. Voilà. Ok, maman, nyos. Comment on veut le comment on veut le na milipema bo moni question tant zolo bango na zomo na monde entier nde bazozela siko réponse pas nanga ndenge bazozela ngana na bango na wala moni moni ba te na moni moni bo te moni moni jump ya ya moni moni nyanya ko te jump pas le moi wala moni moni ya ko te jump estomac ndenge estomac au moins, il va répondre. Il faut Saint-Esprit pour les cadres parce qu'il y a des gens qui ont été. Sur le bien, il y a salon. Il y a salon au cas. Il y a salon, maman la vie seigneur. Na kotanga là déjà. Maman linga. Ah ouais, il y a ah ouais. Je vais te dire que c'est moi. Des parties mobile na poto bazana bango bazana poto
ngane bi eli parti za na mbai na poto esengo ana mbali na poto ndako moko mama linga na ndako azwa auto kufela il y a pas longtemps so Odette peut-être que va être avec un salon kaka alors natani bawana oyo bazana mibali donc cela veut dire que au babali bazali au babali bete bazali donc vous êtes dans groupe salon vous êtes na 15 femmes au babali ba 5 10 na petit exemple na biso beaucoup na 15 femmes donc au babala qui baza 5 10 wana nyonso célibat eza makamanzambe amoni un artiste a exposé un artiste a exposé de batutu bazotala ye batutu bakoboka mabanga na bango ba fleur na bango pardon baboke l'artiste ye moko na kotambola na ye soki atambolaki malamu résultat eza malamu soki atambolaki malamu te résultat eza malamu mais na mutu banoka liboso ke l'église mutu nyonso akoteya te bamusiba kiti azali sécurité azali ainsi de suite donc soki bandeko na ngai lelo bazwi grâce ya kobala te eza na ma sœur que j'aime beaucoup maman Bomeko qui disait nala akosa libala te na ndenge mibali banyokolaka biso na kosa ya libala te mieux vaut na vanda na ngakoi na bala na te au moins une oyo azali kolongo bandakala ye mo azali kolongo bandakala dona bato bazali kokima deja kokima ye mpona nini déclaration na ye ezala césar mo femme aza dur effectivement elle était dire na caractère aussi donc mpona ye komona vocation ya mibali ezokota ye te alors ntango baya bayebi biso epa na biso mama yo fana nanu kuna kolele leka kuna mibali basolola abiloko wana parfois ezokota ye te il y a des hommes neti bon décider na ntango ya religion ngo bamusulman ndenge tofai na boso pani to ayawa yo faut kota na chambre mbala moto tikali na ye alors yebi biloko wana parfois ezomona ezokota ye te biso pe balu bato za bongo balu bato baza eske mibali bazosolola yo monso kozala te kozala kote siko ye a déclaré qu'il y a bien avant le bien ngai genre wana ezokota ngate je préfère na bara na ngate na tsama na kabo ye akimisi ko kimisa te ou bien apembeniser bango pour atikala ndengana par exemple quoi bini mibali banyokolaka ngana mon c'est sûr bino na kati ya groupe ne bozalaki ndela zo mona bino bandeko mbane bonyokolaka basi peut-être mon tesala ki bongo parce que ngana ko mona te ko ebisina ke papa ni tibinga ya aboyike non nga fona déplacer na ki to na cuisine bo se déranger ngana boya ba ina linga quand j'avais des problèmes na moi nanga bango ne bazaki base ya okende bozwa mama ateji wa ozong saranda ye mama bele nani piedu donc bazako zanga te mabo même mabele donc bazako zanga te na likambo suka mwasi nanga sa likambo na ye no bazako kondanenga ole ba okangana ole ba okangate ba okondanenga mona bati mwasi bazostonda donc ayebaki makambo ya ayebaki viko ayebaki mais elle ne voulait pas que ba dominer ye na ndeso to dominer c'est pas kaka biso to sala base mais cas général ala comme la famille ayebi cas général au moni bon surtout que à quelle chose na poto li susu kote tomber pe bien pa ikoto akonvuka na yepe na bien mobali bien na loi ya mboka susu voyez donc voyez pas que salongo c'est les groupes oyo bah se respecter mutuellement bah ça la famille mutuellement au limiter au salama tena ça nazo prendre que salongo wana ba mindondo ba di batese tout cas salama bala te entre biso salama ndenge za ke président linga wa lingo et salama na salongo c'est pourquoi mon na salongo za na respect moko boye makasi il y a famille, c'est parce que bêtise salamana salomon. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui ont appelé ça libala. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont appelé ça. Les gens qui ont appelé ça, qui ont joué grâce, qui ont joué grâce, qui ont sauté, qui ont toujours pour souhaiter mon bonne chance dans la ye apoli.
nga masasi na na lupango te na na motuka te na beta na makolo omona nga na arena te na ozela so misamula ye na koti so place ya biso ya mokuse ya taxi ali na koti na nga ça ne me gêne pas soki na nango te nakoleka te na vimba kaka te je n'ai rien omoni alors ntango oyo baye balobi ke ngai naningi na nga otema bote atuka funga fona zwa jip ya pembe ndenge etelemi wana ezali kaka shwa na ye amoni ke asote na ye ngai asote azwi jip na ye amoni lelo mama moko ya kitoko ifo tokanga ye mpo abenda ye na poto soki ndenge nini eza shwa na ye akende basukula ye eza shwa na ye ngabe eza shwa ya mutu ndenge moi je dis toujours que il y a terrain glissant c'est un terrain glissant aux autres mutu lobe ozala ndenge nini on ne sait pas tomoni bato susu baboti bana avec ba défaut mingi mpona nini makambo ye moko asalaki et puis résultat mabe alors dire que biso ndenge olobai ke baseri babali te non c'est nazongela pour dire kaka ke wani ya ndimokano ya nzambe baseri so mpe bakende kosimba mpe mbele bazwa mpe mpona baninga mais soki à partir ya leader bolandi vision ya leader yango wana ndenge omema bato na ndenge mbe soki titengisana ayaki neke to aye mo ayina bolika to simba bakisi mais to simba bakisi so nyonso mais so baseri ser mabele que je salue beaucoup en passant bapsome vanda na mutu wana somo bapsome vanda tango naki na mwana grand frère nanga moka yaka pa nanga alingaka po alia ngai yaka po alia ngai j'étais malade ali ona fufu ali anga na pena na kwanga pena ntinga ya mabele ba yaka pa nanga tango apesi mwana tango apesaka na lere wana apesi mwana yana ngambota bi c'est le mwana na mwana grand frère amisala mabe ya mabele mutu ayebaka ke mwana ye mutu afungolanga mwana za na misala mabe anleki voyez alors donc ce sont mes sœurs à moi lelo ndenge bazali wana nzambe mutu akobatela tozala soka ndenge wana eza teke mutu azwa kisi po tosote non bafanda bango tofanda nzambe ayebi surprise nazobombela moko na moko donc toli kokota nzela ya kisi te po toyebi sor nango eza mabe jour obeta shit oyeba te boloba kolelo mwana oyo olingaka makasi okama bayibi ngai kasi bayibi opepi yo moko okotaki terrain wana c'est pourquoi tozala na biso boye je crois que eza mwa malamu mingi au lieu de towelela lelo kowelela basukula yo problème te ebongo lobi nango to mutu na mutu apona nzela na ye vraiment kota salongo eloko wana naluki eza te c'est bien papa masasi namoni tokomi kokende na nzuka ya masolo na biso mpo makambo nake nango mpenza osolo ya mwana nga na makambo mileye te telinga makambo nange ezala mokuse ma ezala aposto na biso eleka moko na bandeko baotaya biso lingobisa bango oyo na tuni te to oyo likonza mposa koloma kuna tokende kosilisa masolo na biso yandeli merci nga na bana bandeko na nga oyo bazolanda biso à chaque fois toko koseka kaka te so toseki il faut parfois tout le monde moko ya sérieux parfois beaucoup boy bake mituna biso sala lelo nga masasi na bake kozwa kisi je condamne l'acte na condamne acte kozwa kisi lelo na mosala ya mieux vaut na sala théâtre na ndenge zaboy na modèle na mariage de 20h à 5h du matin sans que ba sokolanga sans que na zwa kisi moi je crois que soki na yebi mosala na nga bien na fier ni na mosala na nga bien na ozoka nzambe na tie likolo nzambe abatelanga nzambe aprotéger libota nanga namonaka mwa fufu mpona bapeti miradi wana bateji bamonaka fufu c'est tout mpona nga au lieu de nakota na terrain moko glissant oyo ekosalaka eya kobotela ngai makambo na bambula ekoya to ebotela bana na ngai makambo quand on parle de lien balien balobaka wana kasi balien eutaka na ntango yo papa odelisi déjà bakangi yo okoni ke otie bana no mpe na kati kasi balien yango wana ekenda na bana 4e génération donc mpo na nga tina ozokisi ezalaki bandeko totravailler plutôt koba na mosala ndenge esengeli moi je crois que nzambe akosunga so toa na patience et de to otalela ye nzambe akosunga motuka te lupango te mais naza bien par la grâce de Dieu donc voilà
malgré na koloba ya suka yango wana. En tout cas merci beaucoup na yebi ke ba tête ba alpha bumi ka tango atala ba sepeli ko ba soto sololi eza mukeme eza format costaud ndenge na biso bino kaka na introduction na ngai ke na tambo na koti na kati ba muyela bango pona ngeki na yeba bango bazaka ndeni ba fonctionnaka ndenge nini alors ndenge na découvrir ndenge bazalaka yango pourquoi na bengisaki ba ko masasika bamba na solo na eboki ba réponse na ye ba se plaindre mingi mabala mingi ezo na mabala moko ya normal te surtout mabala oyo zo na bactère to ba crise bazoluka bango bazoka ko baza na Congo te bango balinga bato libanda soko ozaka na poto ake quelque part basukole mai bango omona ka loble bien nazo kimosa ngo mekin ana kindo bala ye boy donc c'est un peu ça nazo contribuer ba likona ba acteur na ba crise on est ensemble mais eza que toza ko dénoncer ka makambo eza mabe parce que tant bazo bala bino pe bongo mwasi tant bala ko bala yo eza na ngobu na ote eza ba sentiment na yote o sele fo ozu mon gigolo na mo otike ki a obengisi soko mo mobali wana oyo chaki o kende ki ba sukolo pona ya bengiso soko ke me vanda kakati bo vanda kaka ke soko komi so kuna okamati susu oboye okamati obengisi batebeli baseli ba APC batebeli ba komi ba pauvre batebeli mabali kaboni batebeli ba foyer baby likola nini likola ka ba toujours na ba crise ndenge na lobi na za contre bino te mais na za ko dénoncer ka makambo bino bo sala c'est tout simplement ça mais ngana ko ba ça que mama Eliane ni soki lelo ngana zwi mwasi mais na oyo ça penza na zwi mwasi nzambe kota likamuna na yo kasi bale soka na tawana misiko foti ya mwana bazokota na kata ya mbeba wana parce que tango déjà yo olingi moto mais yebisaka nzambe ke nzambe kotelanga na likambo est-ce que ça bien te tango eza bien te yo mo yebi no pete ke nzambe azali olingi na passer simple moto ye moko afuta sor na ye wana wasa kana ba mama mingi mabonde lika ka ba mama kozaka na mabonde li soko zomona papa foko sambela kapona mobile na yo foko sambela kapona ndako no sambela kapona bala na yo tango zomona papa no papa zolo mwana mboka ya Congo azoma mboka poto zo ya Congo nino sozaka na prière parce que quand ninge papa déjà autour de bawa mikolo babita ba lisusu te auto timamto mikolo kuma kulema yo na ngulu alobi ngulu donc bino bo kitema banda bi ekoma ka kote kuna donc bo sala ka effort ko yiba ndenge nini pe ko organiser ka ba temps na biso pour ce que papa zo ya vacances sala makasi ya kana papa prière zanga très nécessaire na vie ya moto parce que ndenge za boye kobima na yo oyebite yozo sala des propositions les kobima oyebite pra osukela wapi ata tolali tant tolala te ba ke tolanga ndenge nini olanga air nini répétition tolanga répétition tolanga donc zambe kaka akoko sunga kotika ndako na wapo lele te mumuna ya kopotela yo foza mwasa losambo ya mabondeli chaka libota na kati ya prière mibali na kati ya prifo vraiment ko chaka bango na kati ya losambo ko ke mabala na biso vanda kaka malamu kandi na loba ke Dieu God bless you que Dieu vous bénisse Mungu awabariki tata nzambe kabisa kuna nzambe ni besheni bala bye bye.